Ezali spécial tout simplement la cadre toujours il y a ba recherche vérité ou réalité dans l'église to kota ka toujours partout pour na kozula bino ba réalité nyonso ndenge nini ezali kolekana to yebi yango ke ba diaspora congolais tout bana mboka tozali touché na sango ya mawa oyo ekomelaki biso ya ndeko na biso Marie Misamu oyo mingi balingaki pe mingi balingaki te. Voilà pourquoi biso vérité ou réalité toujours na cadre ya kokundola ba vérité tozali awa na commune ya Njili na kati ya district ya Tchangu oyo kanga masolo vraiment na kati ya Njili na district ya Tchangu ba musiciens chrétiens ya Tchangu je précise na cadre toujours ya kolela ndeko na bango oyo wapi abotamaki na Tchangu na municipalité ya Masina ya ngwana toye kotala comment bazali ko répéter na kati ya studio oyo yo pona kolela ndeko na bango natiki bino bolanda nano ba extrait ya ba préparatif yango ndenge nini ezali comme ça bongo toyoka moko moko na bango sima. La Marie okelokola Charles Mobaya kendaki de baba pe akenda lesaki la kenda ale moloto akenda gile mizwa pe auto kende yo lisusu okay tika zambe na lola amona yo mama Marie na misano salaki na kati ya mboka Kongo pe na mokili mopimba heye na leli 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 Marie yes nini liwana ya kwasela mokolo roi kaka peuple héros national onanzela la le moloto nzela ya Charles Mobaya Olobi yali kelema ya donc ça a la précision ok c'est bon. Ça va, normal, normal. C'est bon.
Marie, mais sans moi qui Papa, passez la motema. Marie, mais sans moi qui atiki passez la mitema. Sango ebeti lokola kakela matoye. Liwayo mabe omemeli biso bingambe minende. L'amour, Oyoka, c'est l'amour qui est venu nous nautique. C'est plus ça, c'est quand nautique, on a bimi. On sait qu'à point. C'est l'amour qui est venu nous séparer. C'est l'amour qui est venu nous séparer. L'amour est toi mauvais, l'amour est toi mauvais. Tu nous as pris un baobab au nom de Sœur Marie Misamou. Tu nous as pris un baobab au nom de Sœur Marie Misamou. Ah. Et si on a bima. C'est l'amour qui est venu nous séparer. C'est l'amour qui est venu nous séparer. L'amour est toi mauvais, l'amour est toi mauvais. Tu nous as pris un baobab au nom de Sœur Marie Misamou. Tu nous as pris un baobab au nom de Sœur Marie Misamou. Il nous a laissé, il nous a laissé. Pasina motema, liwayo mabe. C'est là. Quand t'as mon mari. C'est là. Beaucoup t'as mon mari. Le plan de bonheur de notre Dieu. La vie est semblable à une bougie qui s'allume pour un certain temps et puis elle s'éteint. Adieu Marie Misamou. La mort fait partie du plan de bonheur de notre Dieu. La vie est semblable à une bougie qui s'allume pour un certain temps et puis elle s'éteint. Outi bino nyonso ba diaspora na bana Congo kolanda ba extrait ya ba préparatif bomoni comment bandeko ya Tchango bien sûr ya musique chrétienne na souci wana ndenge moko na moko bazali ko insérer ba voix pona kolela bandeko na yebi ke ezali ko sala pasi mingi na motema ya ndeko Zéphirel Lutele oyo azali kolanda biso na kati ya Belgique po azali lisusu ko se souvenir na concert oyo wapi Sœur Marie Misamou abetaka na Hollande ndenge nini nazalaka na kati ya comité wana ya organisation beaucoup plus na instrument mais lokola maître ya temps ya circonstance à permettre ndeko atika biso mbote ndeko mbote bandeko ya vérité ou réalité de partout dans le monde bazolanda soki na mo présentation ya moke kombo ezali nani comme on a frère Blanchard à Lama dans la mission chrétienne à Fanny na Tchango. Je crois que les gens qui ont été vraiment familiers dans le monde musical de Tchango. Et puis, dans le bande de frère Blanchard Alam. Frère Blanchard Alam, vraiment tout le monde a titi de Yamawa. Et puis, dans le studio SD Record, tout le monde vraiment déjà circonstances où tous en amour et là on est sali motivation na bino kotala na butu boye bo se privé ba programme na bino mususu bo se réunir awa pona ko meka koyemba na likambo oyo ekomeli libota ya bana na nzambe beaucoup plus ba o balingaki musique ya ndeko Marie Misamou. Merci beaucoup mon frère, les a vraiment passé ya komona ndeko tozalaki na ye subitement malade des attentes sur les 8 mois temps bozo ke notala
mais oyo ya mbala kaka boye vraiment esalaki mwa mpasi. C'était un bon dimanche na ntongo toza na kati église osenti kaka no moto moko bozalaki ne oyo eza corps ya kati ya musique chrétienne na kati ya mboka na biso aza susu te vraiment esalaki mwa mpasi. Na likanisi wana comme aza moko oyo azalaki na biso na kati ya ntango mpe abandaki musique yango na kati ya ntango na groupe Shalom tozalaka na ye. Alors tomonaki ke tokoki kolela ye kaka na mai na miso boye te comme toza baartiste il fallait tosanga na biso nyonso pour ke tosala mwa nzembo lolenge kaka bamusicien ndenge balelaka toyebi même ata na mboka soki oyoki mwa lokolo ezobeta na ndenge moko boye il faut comprendre directement qu'il y a quelque chose. Donc na monde na biso ya bana na nzambe oyo toza bayembi yango na ndenge ya kolelisa lokolo na biso ezali kaka na loyembo mpo nzambe apesa biso mwa don ya koyemba il fallait tosala kaka yango na kolela ye na koyemba wana yango nde omoni biso nyonso bamusicien ya ntango tosangani po ke tosala eloko oyo mpona kolela ndeko na biso Sœur Marie Misa. Ok, donc wana bouti kolanda ndeko Blanchard bandeko baze ebele bakoleka moko peut-être mpona kokabwana ye ndeko Blanchard na ba extrait ya ba parole na nzembo na yoki bandeko koinsere ba voix eza na eloko moko wana etushenga mingi bolobi eza na parole moko wana pasi na motema le 16 oyoyo ndeko Marie Misamu kaka ndenge pasi ya musée ezalaki parole wana vraiment nayebi te elingi koloba nini. 16 inspiration wana vraiment ndeko nasi pasi oyo tozalaka nango mpona journée ya lelo nasi congolais tout ezala oyo aza na kini ezala oyo aza libanda azalaka na pasi wana ya kozanga moto lokola musée Laurent Désiré Kabila na bainitiative oyo azalaki nango surtout mpona biso bamusicien so oyebi nasi okomona ntango ayamba bayembi mingi ntango azalaki nango na bomoi donc ekoincide kaka ezongisi so pasi oyo wana tozalaki nango wana car le même date vous avez dit que ça va passer donc tu vas nous raisonner en gars aurait que ça va matin mon colon monsieur c'est ngaz attend ça mon colon il est kaki mais là ils ont ici le même date donc ça vraiment passer donc tu as tout le monde ça mukili tout le monde ça va en nzambe que date yo et comme date historique na ba peuple congolais pe na famille chrétienne na ba yembi donc le 16. Donc voilà un peu na kozongi sakaka moi pas si on a les soucis on a moins to beta qui moi extrait on a moins qui on oyo landela qui je crois le bela qui nga moins na seme na mono poser nga les soucis donc il y a faut na ko éclaircir c'est un peu ça la situation ya njembo la démission. Ok, question ya misa tout pour nous sukisa na yo ndeko Blanchard pour tout le monde vraiment que na kati organisation yo muto ozali comme président de façon kaka ke masolo nyonso ekumbelama malamu tokosukisa na motuna oyo liloba nini oza na yango beaucoup plus na ba diaspora nyonso ya Tchango kotala bino ba musiciens chrétiens bozwi initiative bozali ko reconnaître que ndeko Marie Misamu c'est vrai ba œuvre na ye elandami monde entier mais bino bobateli moboko wana c'est-à-dire source place abimeli message nini mpona ba diaspora congolais nyonso précisément ya Tchango oyo bazali ko compatir na bino ba musiciens chrétiens de partout dans le monde. Un message ezakara moko eza pasi pour perdre le moto lokola Marie Misamu azaki déjà baoba la musique chrétienne na kati ya RDC pe na je crois til de banda parce que ils sont autant na Euronews Hollanda message wana ezali otali na TV5 pour mona ki azali ko peser na kati ya ni donc message nanga la ko pesa bandeko bazali banda diaspora bazana na banda mboka na Belgique na France na Allemagne bosunga biso ba ototikali botia biso loboko pour que to kine liboso et puis bo pesa contribution na bino financier et puis moralement et que ça la biso bien na ba auto tikali pour épée to sala et loko o ya malamu pour que mokili et bossa na œuvre ya Marie Misamu tika kité na mokili asi donc on a que koloba yango wana soki mingi monsieur ko za na si bande ko baza si mataka pasi eza ba ko ya ko compléter autant songa na zangisi donc to senga lisungi na bino vraiment marka surtout baye abiso ya Tchango donc surtout bino vraiment donc boza ebele na yebi ke bino ne bobanda masolo ya kokende place boza bato Tchango to yebani donc bosala moins fort wana bosunga biso surtout ba ototikali et te ba œuvre autozo sala et qui ne liboso na ko lancer le mot appel moko chez très capital
na moment où on est aux producteurs azaté producteurs à la raté et le moment côté tout ça vraiment ba pop fort nengo moni tout ça il y a pas un producteur ils a initiative il y a bana tchango alors ceux qui bino pe bana tchango boza libanda o bozo yo kanga na minute na œuvre tout ça ta image té bon ça la pe bosungi pour que tout ça la image wana bon mon na penze mbongo bino pe bo sepela bo l'ensemble na biso voilà un peu message na bo dressé na bandeko yango wana merci ndeko Blanchard totondi yo matondo mingi vraiment to yamba ndeko ndeko ya mibale ye yo mbote na yo mbote tomonaki ozali ko insérer voix toyebi te tala bandeko oyo balingaka kolanda vérité ou réalité partout dans le monde tomonaki ozali koyemba bamusicien boza ebele na kati ya tchango yo en particulier ndeko Jonathan yebisa biso eloko nini moto esali ke ose retrouver vraiment na kati ya tchango na ngonga oyo ya butu mpona koyemba na ntina ya oyo euti kokomela libota ya bana nzambe liwa ya ndeko na biso Marie Misamu nini vraiment ezali motivation na yo? Merci monsieur journaliste pour la question. Bon, il est motivé vraiment ngai pona na yemba pe na kata tchango pona za na mwana tchango. OK. Na kata tchango ba mission baze belé chrétien oyo bon la mitema pona nzambe. Sœur Marie azaki mission na kata tchango. Donc likambo ebeti biso nyonso. Ya mona moni to sali ke to ya to sa nzema pona honorer kombo wana parce que azaki monument munene na kata tchango. Ayi mission munene on tout ce qui initiative voilà il y a Wemba peut permettre à tout le monde comprendre même la mission ou être na sima les leçons qui azuli kama to mekapé pour l'accès bolingo to l'accès na Sœur Marie c'est ça. Donc merci beaucoup le rôle bandeko basé belé lilobani ni ozana yango pona bandeko nyoso balandi lili boy na internet. Bon on a passé vraiment premièrement voter tikanzamba pambola bango iska bazali ne baki koluka misusu baki pe makambo misusu ça va pambola bango mais donc ozo ba soutenir na tchango parce que tchango ils ont un mois retard na makambo belé ya musique on va tout bana baki par rapport na tchango te il faut battre tchango pour tchango ndenge ça oza ba mission ya minene ils ont ba bien ba joueur makambo belé tchango ça donc ils aussi vraiment ba soutenir biso et puis ba jouer tchango na bango ba tombola vraiment ba te belé ya minene na poto belé à la poto vraiment pour la base sur la biso la tchango qui est les biso. Merci ndeko Jonathan Katondi au matin. Merci. Mbote ndeko Patrice. Mbote ndeko Joris c'est la vérité ou réalité dans l'église. To yebi vraiment ndeko Patrice ozali moyembi nankolo beaucoup plus yo zalaka na lindanda malgré ba occupation zalaka nango elo nini mutesali vraiment ke na butu ya makasi boy oya kosangana na bandeko elongo na studio SD Record. Merci beaucoup, on n'a pas besoin de Zambé pour l'occasion. En tout cas, nous avons besoin de Kumo. Et là, il s'agit que Naya est d'abord Bolingo. Souci à corps de Christ. De comme Marie Azaki Moko Kati Nabiso na corps de Christ. N'est plus les autres que ceux qui l'indiquent qui passent. L'indiquent passer qui nous savent c'est ni et quoi passe. Les tics que Marie Azaki l'indiquent Biso à toi ligne nous sapi. Il y a un Sénégalais qui a tout l'andai à Tatina Batamone à Souka. Donc, il y a un souci à Bolingo, il y a corps de Christ, il y a un peu à Wanesiko. Mais pourquoi Bosangana Bandego Moussoute na Monika la plupart Bozaba na Tcham? Bon, Marie Missama Zaki Mon na Tcham. Abanda Mézigine na Tcham. Alors, ce qui peut attendre de Moussel Banda, ceux qui, par exemple, attendent à tout ça, pour attirer Moulouté, ok, ils en ont moins, qui n'a pas de nom. Oya mwani ki aza disponible ya koya atafanda la mwamba akoya tukosanga mais Marie Misamu aza mwana tchango abanda musique nde na tchango yango na susi wana ndenge bandimosu balobi que troika jamais akoya bien confité beno ese ma photo partager mawa tina lindanda pe na koyema. Merci ndeko Patrice. Mbote na yo ndeko mbote vérité ou réalité dans l'église. To monaki yo vraiment awa koyemba na bamingongo moko oyo ngai na kokokate bandeko ebele bazoleka toyebi déjà likambo nini ekomeli biso sango ya mawa oyo ndeko na biso Marie Misamu atikaki biso kobanda dimanche na nuit ya samedi ya le 16 oyo mingi bayebaki yango na ntongo ya dimanche tolingi toyeba. Je crois que yo muto yembaki parole wana le 16 le 16 le 16 pourquoi le 16? Les 16 parce que les 16 la mémoire va congolais non c'est ali
ils ont rappelé biso le jour où héros national Moussati Kabiso et puis tout le monde a moi considère ce mot pourquoi les 16 wana auto il a héros des sœurs Marie Misamo yipi nzamba sepeli azwa molimo na ye c'est la biso tellement ils ont passé wana ko kanisa musée écoute et kokani susu notre sœur Marie Misamo auto linga tellement mingi ils a dit pas en moto yemi na nzembo jour wana pourquoi coïncidence wana et kokanara na musée pourquoi. Ok, message ni nous avons pour la diaspora nyoso balandi biso na sango ya pasi oyo komeli beaucoup plus bino, je précise ba musicien chrétien ya chango. Bon sango ya pasi monise Marie azaki mutu moko azaki bien ba tunyoso. J'espère même ba moko ba diaspora ba yebi abeta ba concert rebelé na ba laisser abeta azaki c'est moko azaki vraiment social na bato. Et ça biso pasi na bi ki tozo le longo malgré bango ba musika tuza awa mais na bi ke na esprit tozo le longo parce que c'est même ça mozaki muto ba tunyonso atiki biso brusquement comme ça et apparaître brusquement na mission ba congolais nyonso donc tozo le rend ensemble. Merci beaucoup. Mamie la grâce. Tomonio vraiment na mawanyoso ozali koyemba tolingi toyeba eloko nini vraiment mutesali motivation na yo na ba circonstance oyo na ngonga ya butu makasi boya koya kosangana na bandeko mosusu pona koyemba na tina likama oyo ekomeli bino ba musicien chrétien. Vraiment merci beaucoup pour la parole. Premièrement, je remercie Nzambe pour permettre ngana ya lisusu pour tout ça et deuxièmement, je remercie l'émission oyo vérité ou réalité. Vraiment émission oyo bongisi biso bana chango pour que tu ya kokutana pour na kosala likambo oyo pour na kokabola mawa oyo ekomeli biso na mitema. Donc ce que moni toye lelo na butu a pour na koyemba pour na ndeko na biso oyo akei vraiment Sœur Marie azali sœur moko boye ongai personnellement na bandai kosepela ni makasi apesanga goût ya musique donc tant na bandai koyoka Sœur Marie koyemba nga pe nazopambola Nzambe nazolinga kaka un jour nkolo mpe asalanga mpenza lisusu koleka vraiment tant tomoni liwa ya boye oyo tokanaki te na temps oyo parce que liwa eza Nzambe nde akela mais na temps oyo tokanaki te ke Sœur na biso Marie abotika biso donc toza eloko oloba te tozokumisaka Nzambe parce que ye nde moto apesaka mpe ye moto azwaka yango tolobi ka merci na Nzambe tolingaki eleka boye te yango tolingaki toya po tosala mwa eloko moko mpona kokanisa ndeko na biso oyo akei. Le rôle ezali initiative oyo na comprendre na bino nyonso koyoka bino koloba moko moko ezali kepo ndeko Marie Misamu azalaki mwana ya chango. Sikoyo conseil nini okopesa na bandeko oyo ya ba district mosusu na kati ya Kinshasa parce que ndenge bato balobaka mbile telaka partout mokolo oyo pe ndeko moko oyo abimela na ba district mosusu est-ce que oyo bino bosali ekoki pe ko servir bango na exemple to bino bosali yango po bolakisa na mokili ete bino nde chango boyebi kolela bandeko na bino? Non nalingi napesa conseil na bandeko na biso misusu na ntango oyo bazolanda biso tosali yango kaka te ke po chango tolingi tolela nde mais tosali yango mpona kolakisa bolingo oyo tozalaki nango na ndeko na biso Marie Misamu yango tolingi mpe bato bazotala biso mokolo moko soki mpe ekomeli bino na kati ya bolingo oyo euti na kati ya motema parce que nde Bible elobi ata ozoloba minoko ya sika ata ozosala nyonso mais soki moto azangi bolingo aomona Nzambe te azosala eloko ya pamba. Alors biso tolakisi yango na bolingo mpe na mawa oyo euti na kati ya mitema na biso yango tolingi tosala eloko tosala yango kaka mpo na chango te mais tosala yango c'est parce que sœur oyo azalaki implice na bomoi na biso. Merci beaucoup ndeko Totondio Matondi.
Bonsoir. Ah, nous sommes les lois, Ça va, normal. C'est bon. Il y a un problème. Kolanda, extrait Yanzembo, déjà n'engeni traitement, ingénieur Simplice Azoke nango malembe. Donc, ba diaspora nyonso, ba chrétien, même pe ba païen au bobaneko sepela na musique ya ser, Marie Misamu Bolandi, initiative au ba musicien chrétien ya Tchangu, bazui, vérité ou réalité, mingi ya koloba ezate, eza réalité, oyo, tozui libino, mutu na mutu yemoko, ami pesa ba réponse par rapport ya ba image onyo sotolandi tokutani na prochain numéro na cadre toujours ya idéologie na biso ndenge ezalaka kaka ba réalité oyo tokokanisa yango na maloba na Nzambe. Merci na ba diaspora nyonso oyo yo wapi vraiment bazali de cœur na ba musiciens chrétiens beaucoup plus ya Tchangu lokola ndeko Zéphirin Lutele pour soki vérité ou réalité toyeko surprendre bango ezali pe pona puana ye ndeko bosala biso tozali banda tomona quand même na bilili po azali ndeko biso tolingaki tozali kolela na bino elongo. Merci na bandeko nyonso na président Blanchard na ingénieur Espoir Mavakala pe na ba musicien nyonso ya Tchangu bozali ebele oyo pe bozui libakute ya koya koyemba, mais je pense que moi échantillon oyo il a kisi na monde entier que bozali ini surtout na mawa ya kolela ndeko na bino ndeko na biso Marie Misamu. Mutu mutapesi yo ezali Satan, ezali kindoki, ezali kindoki. Et symbole oyo koza mabele oboki na cercueil, cela veut dire quoi? Cela veut dire que oyaki mabele orozonga mabele. Non non, eza symbole wana osala te. Reconnaisse tellement que non mutu oyaki mabele akufi osala mabele, eza makamba symbolique te. Wana eza bokoko ekoti na bana nzambe ba pasteur ba komi osala bokoko. Eza bokoko, lokola eza bokoko eza kindoki. C'est tout à fait africain. Eloko boto benga na kanzambe. Ba memi corps, ba kenango ke ba benir yango. O benit wana. Il paraît à la ramaya pompe nganganzambe nde assemble la rapona ngo yango komaka benite mayuana. Lokuta eza la maya pompe, eza la maya bibeme basukola batu, eza la maya bibeme basango, eza la onini, lokola ba benga ngo o benite moko ezate na mokili oyo. Donc tozaka na ba o maudite. O maudite pe ezate, o non c'est ça o simple. Et sili biso bénédiction na biso ezo wuta na maloba na Nzambe. La parole de Dieu, c'est l'eau qui nous bénit, qui nous purifie. Point barre. Ce qui nous doit se comporter na ba moment où ya bobsek parce que tozolo bela ba réalité. Soutan ezate na makambo nzambe na Bible, soutan ezate. Écoutez,
Bon confondre était ancienne alliance, dans nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous c'est la foi, nous croyons en Jésus-Christ, point barre. Bilamba na biso dans la nouvelle alliance, les œuvres justes, il y a santu. Et s'il ça la distinction, c'est que non, col pastoral, soutenu, exaté, apôtre ni l'attaque col pastoral. Apôtre ni l'attaque soutenu. Bible dans Ephésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes fondés sur les fondements des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. L'église est fondée sur le fondement des apôtres. Yo, tata, pasteur. Apôtre n'a l'attaque soutani. Apôtre n'a l'attaque col pastoral. Yebisanga, place on a net, trop raison. Mais sur les années on a été, répands-toi. Boti ko kosa ba soutani milai, na mitema na bino ya mbindo, boza na makamu ozo kumita nzambete, bosi kango. Mais yo pouvoir ni na peso pouvoir ça la symbole. Est-ce que na kawana ba yebisa ki yo pasteur ça la symbole? Non. Soki moninga na biso mwana nzamba kufi tokoyemba banzembo tokokumisa encore parce que akeko pema et sengeli biso wa auto tikali to mibongisa pona kolanda ye mais symbole ni kosala bible pesi biso pouvoir te kosala symbole wana ça c'est eza makam Sambu Sambu